Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. Ça dépend ya oyo ekokutana na biso kimia na Yesu ezala kati na bandako na bino. Oyo nyonso akozwa grâce ya kolanda exhortation oyo etikate maloba na Nzambe nde Bibelo binanga ebimaka pamba te ava ezonga esala misala na yango. Ete na lobaka l'air nyonso tu soki exemple Sister Thérèse azolekeza te ye mutu ayebi mingi ezaka ngolu ya Nzambe oyo atie kati na biso koyeba kopartage oyo eza maloba oyo ngala benga yango maloba oyo ezosala biso tozala maloba oyo ya moto oyo ntango ebimi esalaka ba efe nango. Napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. Ete na bondeli avant ya kobanda exhortation na biso na kombo na Yesu Masia. L'Éternel Dieu des armées, papa, naebi kokaba lisusu moma o na maboko na yo. Yawe naebi te ebandeli pe suka ya bana na bato esimba maka na maboko na yo kolo. Yo yebaki mokolo na lelo Nzambe paske azar eza te liboso na yo. Papa na ye koloba te kombo no ekumba ma esanjola meneto la manzambe. Exhortation oyo ekota kati na ndako moko Nzambe. Ndeko moko a beneficie na yango mokonzi na kokamwa. Yo lobaki totinda kili loba pe lilobe kangola ki pe bikisaki. Yawe na tango oyo molimo na yo mosantu akota en action. Cher Saint-Esprit kota en action. Na domaine nyonso paske yondo za Nzambe. Yonde muto okambaka biso. Ngana loba te. Ete ngana za nani ya kotelema liboso ya peuple na yo. Yo mokolobela libota na yo Nzambe. Yo mokoloba parce que yo bongi na koloba Nzambe. Merci le sang de Jésus. Ezozwa contrôle ya place yo biso tozali. Ezozwa contrôle ya partout maloba o ekokota. Makila o eganga kakoleka makila na bel. Makila o elobaka eza makila na Yesu Masia. Oye ganga kinyonso ekokisama kinekulusu Nzambe. Makila wane ezwa contrôle na biso. Makila wane peto la biso Nzambe. Makila wana Nzambe eza la ceinture ya sécurité na domaine nyonso ya vie na biso. Le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Papa reine na yo et régner nesika oyo présence na yo. Et régner parce que yo muto bongi na ko régner. O nyonso ya yo tezala musika na kombo na Yesu Masia. Ete tolobi amen, 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 amen. Na pesi biso vraiment mbote na kombo na Yesu. Nazali susu ne sengolelo. Ete ya kotelema liboso ya betando mike na bino. Nazana esengoli susu paske ezaka kangolu ya Nzambe. Samedi tolobaki soki Nzamba permettre biso. Ete tokomona na lisusu. Yango tomona ni lisusu na mukona lelo. Na lingi bino penza mingi. Sister Thérèse a lingi bino nyonso mingi. Lelo toye tozo partager verset. Moi verset oyo Seigneur apesi biso na Colossiens. Tozo partager Colossiens chapitre 3 verset 22 à 25. Et te thème na biso oto ye nango na pokwa na lelo ezake kobanga Nzambe. Today our theme is fear God. Kobanga Nzambe ezali ebandeli ya mayele bien-aimé. Fearing God is the beginning of knowledge. Kobanga Nzambe yango nde ezosala ke biso tobenga mabala na Nzambe parce que oyo ayebi papa na ye mokonzi na ye maître na ye akobanga Nzambe oyo abomo. Hallelujah. Those who fear God, they know and they have wisdom. Totangi maloba na Nzambe na Colossiens chapitre 3 verset 22 à 25. Totangi na kombo na Yesu Masia anglais etangeli biso. Hallelujah. We are reading Colossians 3 verses 22 to 25. Hallelujah. Slaves, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time, not just when they are watching you. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Work willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. But if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done, for God has no favorites. Hallelujah. Toyoki maloba na Nzambe nde batangeli biso yango. Bible ezoloba na biso awa ke to kokubanga Nzambe ndenge teme na biso ezali. Ngana lobaka tango tozoloba
tozo banga nzambe moto oyo azobanga nzambe seke moto wana atambolaka na nzambe seke moto wana atosaka oyo eza maloba na nzambe kobanga nzambe ekozala nini ça veut dire moto wana akotambola lisusu na vie ya masumu te toza batu tango comprendre ke nga na kweye esika oyo moto wana akotelema akozonga mbangu na se na makolo na nzambe haleluya. You see that somebody who fears God walks with God no matter what happens, no matter how much they triple fall, they always return to the feet of God. Seke moto oyo azobanga nzambe moto wana azotambola nde touti koloba elongo na nzambe ya bomoi donc moto wana kobanga nzambe po ya yebi nzambe wana ava obanga moto po yeba nanu moto wana po obanda kopesa yeba respect na ye hallelujah. But that's the thing, in order to fear and respect someone you need to know them, which means that in order to fear God you have to have a relationship and know him. Bible ezoloba na biso awa touti ko to tanga mwa muke lisusu na proverbe chapitre 1 verset 7 nango angla otangela biso soki elobi na biso nini. Proverbs chapter 1 verse 7 says, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Ok, alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Kobanga nzambe kotosa nzambe ezali ebandeli ya mayele. Donc tangu yozo tosa nzambe ozwi mayele donc tangu yozo tosa nzambe eza ebandeli ya mayele hallelujah. Where we understand that from when you respect and fear God, that is the beginning of the wisdom and the knowledge that you will obtain. Bible ezoloba na biso ba serviteur ba obéir ba kobeir na ba maître na bango hallelujah. The Bible says that servants and slaves will be able to respect and obey them. Serviteur ebongi batosa oyo eza bakambi na bango hallelujah. Servants have to respect their masters. Nga nazwaki verset oyo tango nazo medite yango nazwaki yango na deux parties ke na ndenge ya molimo pe na ndenge ya physique boende tozo vivre boye hallelujah. When I was meditating the word, I got two different interpretations, a physical one and one that was more spiritual. Ba serviteur ebongi batosa oyo ezali ba oyo baza supérieur na bango. Donc ngai etant que naza serviteur na kobeir na maître na nga oyo azali boso na ngai hallelujah. But that's why when I was reading the word it said that servants have to obey those who are superior to them and higher than them in the hierarchy. Donc mutu akobeir oyo aza liboso na ye parce que Bible elobi na biso toute autorité vient de Dieu. Hallelujah. The Bible tells us that all authority is of the Lord. Mutu mususu alingi kotosa le mususu mutu nzamba che liboso na yete parce que soit tu y alekie na mayele soit tu y alekie na kotanga non bien aimé. Ba Bible continuons so ewuti na nzambe. Tangu biozo tosa oyo aza liboso na yo nzambe pe ayeba kopambola yo hallelujah. The Bible tells us when we are respecting and obeying what is in front of us, because all authority is the Lord will reward you. Serviteur akoyo kotosa nani o azali boso na ye ezaka pasteur te okotosa mokambi na yo nyonso oyo batie parce que na kati église ezalaka ba pasteur te na kati église ba rôle eza ebele oyo esala kamisala eza ebele mais muto batie liboso na yo ata mokambi ya protocole aza oyo aza supérieur na yo etake mwana nzambe ebongi yo otosa ye hallelujah. No matter what is going on, if somebody is above you superiorly, you should obey them as a child of God, as you know that whether you like it or not, God will reward you in the end. Yangwana Bible elobi na biso etengeli ba serviteur batosa ba oyo baza ba maître na bango so totali na point physique ebongi totosa ba oyo baza ba maître na biso hallelujah. Which is why we have to respect and obey those who are our masters. Na point physique lokola ngana ebaki ko méditer ezotali sabiso nde touti koloba nde tozaka na betonga nde tozalaka esiko tosangana kapona maloba na nzambe ebongi biso totosa ba maître na biso ebongi
biso totosa ba pasteur na biso. Hallelujah. But this is why with everybody that is above us, our pastors, our masters, all of this, we have to respect and honor them. Bible elobi na biso kaka te totosa bango soki baza présent wana. Elobi okotosa ye ata aza absent. Ata aza wana te me yo na ngai esengeli totosa oyo eza bakambi na biso. The Bible does not only tell us to respect them when they are present, but also when they are not there, because obeying them in their presence and without them being present is what the Lord asks us to do. Tokotosa bango na simplicité du cœur, na komikitisa nyonso. Hallelujah. We respect them in every situation, no matter how we feel personally. Daki mutu oyo azala azo banga nzambe azalaka na botosi. Mutu azo banga nzambe atambolaka na limemia akotosa mutu nzamba che liboso na ye. Hallelujah. So somebody who walks with the Lord will respect everybody that they encounter, whether they're superior or they're just there. Ndito cholo ba simplicité du cœur de komikitisa penza ya se, komikitisa penza opesa mokambi na yo place na ye. Ezate po yo lekie na mayele, ezate po yo lekie soki na nini yo koliko banga mokambi na yo te. Bien-aimé tikana yebisa yo, mutu nyonso nzamba place liboso na yo, ezo senga ye opesa ye, ezate ko banga, me okopesa ye okotosa ye, selo musala na ye ndenge ye azosala. Hallelujah. People that you meet in your life you have to fear, but something that the Lord tells us to do is always give people the demanded respect. Parce que Bible na biso to biso to sala mosala ya nzambe, ebongi to sala ngo na mitema na biso, na motema na biso. Tango nga nazo sala mosala nzambe na motema na nga, muto nzamba che liboso na nga po akambanga na kotosa ye. Hallelujah. That's the thing, as somebody who is following God and on a journey with God, if you encounter people as the godly person that you are, as the religious person you are, you have to obey and respect them. To salela nzambe na mitema na biso, to salela nzambe na boto, to salela nzambe na bato nzamba tie liboso na biso, na bokeb na botosi nyonso. Tango biso tozo salela nzambe na mitema na biso mobimba pe totosi bato baza liboso na biso. Bible na biso récompense nango ezali tokozwa lifuti na yango selo oyo biso tozo sala. Hallelujah. This is why when we are walking with God, we have to show Him through ourselves, through respecting people and through everything we do. Yangwana tozoloba ete tosalela nzambe na motema ya malamu. Bible zoloba na biso tosala malamu. Verset oyo ezalaki apôtre Paul mutazolobela église ya Colossien. Azolobela ba église ya Colossien ke no ayebaki parce que Bible lobi tango apôtre Paul azoloba azokoma makambu oyo. Ezake apôtre Paul azokomela église. Ngala lobi nzambe akitakate atindaka kaka batu. Donc bekri o ezana Bible. Apôtre Paul mutazo komango mezaki inspiration ya nzambe. Hallelujah. This is why God told the Colossians church, and we see all of this through Paul, who was writing all of this from the knowledge that he obtained from God. He similarly would respect every superior that he encountered. Ebongi biso to salela nzambe na mitema na biso penza. Ebongi biso to salela nzambe na motema oyo eza penza ya kotuta ma. Hallelujah. We have to work for God in every way that we possibly can. Soki to ye kolobake no to salela nzambe na mitema na biso. Tokotala na Galate chapitre 5 verset 22 à 23. Bible zoloba mutu oyo azobanga nzambe, oyo azotambola na bangi nzambe, aozala na ba fruit de l'esprit. Siko mutu azana ba fruit de l'esprit, ako manke mokambi na ete, ako tosa o mokambi na ye azosenga ye asala o ya malamu, parce que na ndimite na église basenga biso makamba mabe. O ya malamu autosa o mokambi na ye azosenga sala, parce que ye azana na ba fruit de l'esprit kati na ye. Galatians 5:22 tells us, but the Holy Spirit produces Hallelujah. the kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and control. There is no laws against these things. Bible ezoloba na biso na Galate awa, ba fruit de l'esprit eza nini? Amour, eza nini? La joie, la paix, la patience. Donc tango zana makambo nyonso, okobeir na muto azali boso na yo. Tango yo zana makambo nyonso, okotosa muto yo aza supérieur na yo na musala na nzambe. Hallelujah. Saying when you have all of these qualities, all of these things, love, gentleness, all of these, you will obey those you encounter.
encounter that are superior to you. Mais lelo biso totosala lisu te alaksanga ninga aleke na mayele yaya quel que soit mayele na yo me nzambe aomona wana te quel que soit mayele na yo nzambe azomona wana te nzambe aotinda biso na otosa. Hallelujah. But nowadays people like to ignore these things that God has told us and act as if, oh, this person is no bigger than me or greater than me, why should I respect them? Totosa bakambi na biso ka te soki bazawana ata zati et comme esala makandeni mutu mususu mona na présence ya mokambi ozolakisa pe behavior mususu caractère mususu mais tangu ekokoma ke devant ya mokambi wana zate yo mutu liboso kosokola mokambi wana alongwa kuna ayebi nini ngana leke na mayele bien aimé nyonso ezotinda biso te na kozala bana na nzambe ezate ke no tozotosa nzambe tangu tosala makambo aboye. Hallelujah. That's why there are many people who respect their superiors when they're around them, but as soon as they leave, they say things behind their back and begin to disrespect them. But that's not what God told us to do. He told us to continue to respect them whether they are present or not. Simplicité du cœur ezosenga sa mutu oyo aza peza kosala nzambe na motema na ye ya kotutama mutu ayebi biti oyo azokende kosalela nzambe mutu ayebi biti oyo ye azopusanela pembe na nzambe aotosa bato nzambe atie liboso na ye na motema na ye penza ya komikitisa nyonso. Hallelujah. But that is true. Anybody that is on their path with God and respects what God is telling them will also respect anybody that God puts in their pathway or for them to encounter. Yango Biblia bina biso o nyonso tozosala na motema malamu o nyonso tozosala nzambe na motema malamu to continue kosala yango lifuti na yango ezali. Hallelujah. That's why God says everything we do for him that is positive or what he has requested us to do, there will be rewards for. Récompense nango ezali tangu biso tozosalela nzambe na motema o eza ya kotutama. Hallelujah. The rewards will come not as soon as it happens, but eventually we will receive something. Et soki to ye na loleng na ndenge ya molimo ke non totosa ba supérieur na biso na minute oyo so to ye na molimo Jésus azali Seigneur na biso ebongi to banga ye ebongi to banga nzambe ndenge bauti oloba na biso na proverbe ebandeli ya mayele za ko banga nzambe ndenge na baike ngana kabola ki yango na sosio mibale na kabola ki yango spirituellement pe physiquement na physiquement to moni ba pasteur ba diacre ba apôtre ba o nyonso bazali liboso na biso mais soki to ye na molimo to ye komona ke Jésus Christ yende aza maître pe aza Seigneur na biso. Hallelujah. When I was discussing that, I seen this in two different interpretations. The physical one would be all our superiors that we face day to day, so pastors and people like that in our lives. However, the spiritual is Jesus Christ, the Holy Spirit, who is the authority in all of this situation. Ebongi to banga nzambe tangu biso tozobanga nzambe kobanga nzambe na biso ezaka ya munoko teke nga na banga ka nzambe kobanga nzambe na biso témoin na biso oyo aza pembeni ya koyeba ke biso tozobanga nzambe eza Saint-Esprit nda aza témoin na biso ya kotala ke non Sister Teresa abanga ka nzambe Sister oyo abanga ka nzambe. Hallelujah. But fearing God is not something we just say. It's something that others need to be able to see in our actions and the way we behave, the decisions we make, how we treat others. Yangwana Saint-Esprit oyo amona ka nyonso Saint-Esprit oyo aza pembeni na biso pona kotala nyonso yangwana tango tozosalela nzambe na mitema na biso tosalela nzambe pe na mitema na biso tosalela nzambe pona batu te bamona biso me tosala po nzambe nde azomona biso. Hallelujah. And that's another thing. When we are serving God, we have to make sure that we're doing it for God, for him to see, for us to see, not for others. Yangwana lelo ekoma bato ebele bakoma na bazel amer o tozako benga na Afrika aza na zel amer donc mutu wana azaka zele azolinga pasteur na ye amone loko nini o ye azosala mutu wana lingi kaka ke non ngai bato bongo bandimaka makambo ebele na église akozwa ata sans engagement azipe engagement wana ekoma asalela ngo aosalela ngo pete. Hallelujah. That's why there's many people who seek validation from people who are on earth. For example, someone might want their pastor to see something they're doing extremely, like
so much. Akondima malamu kaka sala parce que bakambi na ye bazanga na bamona ke ye azwi engagement. Mais tabo otika la bino na bino bandeko yoka. Ah, nga nazwaki contre ta bato bon pe bazaka na ba explication ya makasi. Mais to bossa na kabibe lobi na biso tangu yo salive okokisi yango te oza problème na Nzambe. Hallelujah. But people don't understand, like for example, this type of person could get engaged to and say yes just because they want everybody else to see. But God told us once we make that promise, when we make promises, we shall not break it. So now this person is going to break a promise instead of just obeying what God said to do. Yangwana to sali na Nzambe ezala mutu aza te yo tozana posa te osala kaka mutu azala ozala posa te Nzambe nde amona oyo yo ozo sala siko bato ya boye bato abongo bazala kaka soki okorge ye alongwe na epe église yango tomoni ke bazo tambola par-ci par-là parce que azana ye na bazeli moko boye ya lingi nde bato mokili ba mona ye ke ye azo sala. Hallelujah. But that's the thing. This is why people like this are not very successful, because what they are doing is so the world can see rather than so God can see. Siko makamba boye yango mtezo talisa ke mutu oyo abanga kana ye Nzambe te. But these things like this is showing us that this person does not fear God. Yangwana bien-aimé, toyebisa Nzambe, molio mosantu asunga kabiso nyonso apesa biso mayele ya kowumela na kobanga Nzambe kati na bavi na biso. Tangu tozobanga Nzambe, makambo ebele tokoyeba koevite yango. Parce que Bible lobi, ye atika kaba oya yete. Hallelujah. This is why we need to learn how to fear God, because the Bible tells us once you are walking with God, God will never leave his own. Batu wana ba chrétien ya bongo basala akaka po yazo sala zala posa mutamona eme bien aimé tikana ebisa yo to sala po Nzamba mona biso Nzamba mona nde kati ya mitema na biso parce que yemo mutasonda ka nyonso motamokila koyoko loba abwakeli yo ba fleur alobi o ya lobi me ya motu ya soki Nzambe nda abwakeli yo ba fleur ete ya bikamu ezali motamokila koyoko tombola yo lelo ke atozo sala mabe yazo ko matisa yo kaka meti kana ebisa yo ete yo sala mosala Nzambe na motema na yo ko sala mosala Nzambe te po batu ba mona yo. Hallelujah. This is why we say when you do God's work, you do it because of your heart, you do it because you desire to, not for other people to see. Pasteur na yo azamutu. Your pastor is a person. Mokambi nyonso, mokambi na yo azamutu. Ko sala te po mokambi na yo amona yo. Me yo sala po Nzamba lola amona yo. Parce que Bible lobi malamu nyonso ezana lifuti nango. Hallelujah. So when you are doing things, do it so God can see, because the Bible tells us that all good things will have rewards. Batu bazala te ete nga Teresa na osalela Nzambe. Mutu amona te nga nazo salela Nzambe. Epa inazali na olinga osala mabete pona zakutu na posa batu bazala wana te. Me Nzambe nde ya lola azala wana bien-aimé. Nzamba azala ka partout. Ata mutu amoni yo te. Atozo lakisa le musu poso mususu. Ete na sima po sala kamakambo mususu. Me bien-aimé tikana ebisa yo. Nzambo amona katana fourmi ya mwindu likola likala mwindu azomona yo. Yangona hallelujah. Whether people are there or not, this is why we have to continue obeying, because God is always present whether those people are. Toemba nze momo babaka tambola kana mokilo yebaka kolo harmonio hata butu hata moyo yebaka kolo harmonio yomobo mina lingomba na masia kolo harmonio liso na Nzambe senayo bien-aimé ata yozo batama meba ke Yesu amonaka atala moya atana butu yozo sala mabe ozolinga ko se repentir te me yebango Jésus Christ azo ya bien-aimé to banga Nzambe oyo. Hallelujah. This is why in these situations we have to fear God above all, because just because the situation is in the hands of humans, you do not know God is at the greater responsibility of it all. Mutamokili so abia futa yo. Hallelujah. Afuta yo malamu te. Me Nzambe soka linga futa yo. Afuta o bien-aimé to bakisa malamu na bavi na biso. To bakisa ko sala malamu parce que to komi na temps. Nyonso nga na zoloba. Exhortation o nyonso nga na koya koloba awa. Ezaka que Jésus Christ revient bientôt. To komi na temps vraiment ya mabe. Biso to sala bolamu to banga Nzambe. Hallelujah. This is why
Every time I come here and speak, I let us know that Jesus is coming soon. So we have to continue to walk in our life as if we fear him, because that is what we need to do. Ebongi biso to bongo la mitema na biso. Ebongi biso to sale la nzambe na mitema oyo penza eza ya kotutama. Ata tozo kokate to sala befor nzela nzambe eza okima mbangu. Na kwei na telemi na pupoli. Banda sheme na yo bien aimé. Parce que Yesu Masia azoya. To zala na bolingo. To banga bakambi na biso. Hallelujah. This is why no matter the situation, no matter what it is that we feel, we have to make sure that we're prepared and we know that with everything that we do, we have to fear God. Kotambola na nzambe ezake batunde ba omona siko ba fruit de l'esprit kati na yo yote mtobi misango. Hallelujah. But that's the thing, the spirits of God within us, we are not the ones that will release it. Batunde bako bandomona babatuka ser kingandi. Non. Azalaki boyete, a changé. C'est ça, ba témoignage oye pesa maka. Mais yote mutokola kisa batuke non, ngai na bongwami. Batomo kili bako kiko pesa yo. Mais ba peso oya mukieto lukanzambe nde muta afutaka ya temple. Bolamu e futaka bien aimé. Tokoba na kosala malamu. Lelo ba chrétien to koma occasion de shit ya batu mususu o ba ebi nzambe te po ba pusa na pembe na nzambe. Hallelujah. But this is why we have to understand, you may receive rewards on earth, but what God will give you is much greater, which is why we have to continue to try and strive closer to him and help anybody else that is trying to. Tozala vraiment ba oyo to telemi pembe na nzambe tolobi ke nzambe yoko kisa biso parce que Bible tindi biso na osala malamu bien aimé malamu ko sala ngweza la kapasi to sala kango pete po batuka ba mona biso ke ngana sali malamu to sala kabolamu na mitema na biso mitema openza ya kati oyo eza ya kotutama to na osala nga bi no na osala po na nzambe nazo sala te po muto aza pembe na nga mona muto ana ko sala na eloko te pa ko pesa ngelo te mengana sala po nzambe lobi nazwa lifuti ya malamu po Bible lobi na biso na verset to tanga na Colossiens ba ebisi biso oya sali mabe akozwa akobuka pe mabe na ye. Hallelujah. This is why when we're doing things, we have to make sure we are doing it for God and not for other alternative reasons, because the Bible tells us what will happen if we aren't. Parce que ezate ke no yo oloni pai ozoluka obuka manga. Ezate yo loni citron ozolunka obuka orange. Bien aimé, obuka oyo yo ozolona. Mabe nyonso tosalaka na se na moi oyo ebuka makape na se na moi oyo. Yangwana to yekola kosala malamu. Malamu eza oyo nzamba tindela kibiso abike to sala malamu ekati na bandeko babi to sala ngona mutu nyonso me ya koleka kati na bandeko kati na Kristo. Hallelujah. This is why we have to acknowledge that whatever it is that we are growing is the things that we will receive. The fruits of our labor is what will come out at the end. So do not start something else and expect the end result. Musala nyonso biso to sala ka na église to sale la kanzambe. Tant to sali yango na motema kotutama. Tant na sali yango na interete mutamonanga. Tant na sali yango te ke no po kingandi amonanga. Musala wana eza na récompense nango. Musala wana ko futama parce que nzambe o nga na yebi ya lola atikala kana nyongwa mututelo balanga amen ya munene penza. Hallelujah, notre Dieu aza bien. Everything we do, we need to make sure that we're doing it for the right reasons, because God is good. We cannot be doing things for others to see. Nzambe na biso aza vraiment na bomoy. Tozoloba ke non, moma oyo biso to komi nango ete bato ebele tozomona tango to moni likambo mbala moko to panike. Lelo na ye komona ke église ezalaki epai oyo biso tozalaki kokimela. Mais lelo mabe ekoti kati na église. Mutu azoboma mutu kati na église. Mutu azotiela mutu poison kati na église. Yango nga na ye kaka ko interpeller mutu moko, ko interpeller mwana na nzambe moko. Bien aimé, tanto omona ba makambo ezo salama, toza na biso panikete. Makambo elobamaki o nzamba lobaki tango bokomi komona makambo boye. Bo comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Hallelujah. This is why we need to understand people are trying to kill people in some churches. We have to understand things like this is showing us that end times are approaching. Yesu Masia azoya.
likamsusu otala ngolo bi kome ko yoko sala man église et tu opele msu panique na mutu mais bien aimé tikana yebisa biso likambo sikeza te na sena moyi oyo apôtre Paul sora komaki verset oyo atindela ba chrétien ya Colossien ayebaki makambo ezalaki ya mabe ezalaki ko sala makati wana bato bazalaki na botosi te mais yango ye akomaki yango donc banda nango banda kala Sodome na Gomorrhe tomona makambo baleka mais tant bato bazali ko telema ba oloba que Jésus Christ revient bientôt bazalaki pe kondima te et c'est le temps bien aimé. Hallelujah. Which is why we need to understand when people were coming and saying that Jesus Christ is coming, nobody was listening to them. So this time, be ready. Mabe ekoma nango malamu. Mabe komi malamu makama mabe ezo salama. De mokili na moma oyo ezo tambola na ba vitesi moko. To yebi atalo lenge ya kolobela yango te. Me ngana yo etake bana na nzambe. Bien aimé to bongama to zala ready. To zala nyonso ready. Hallelujah. We need to understand that things are going on in this world that are not of the great nature. And we as children of God, we need to be ready. O talaboe. Neti lisolo oto otiko yoka. Ndeko obomi ndeko na yo epote yeba bengisi ye ayako benga ayako beta na église na bino bien aimé kotala makambo soki yo ezolobelo eloko te ngana eko yebisa yo ke Yesu makolo eza na nzela makambo Bible lobaki yango ekomi kosalama eloko nini ezomema biso ba chrétien na makambo ko envier. A lot of things are being caused by envy. Hallelujah. As Christians, we need to respect what God has put in place and follow that. Ndenge to keseni bilongi ndenge nzamba keseni si ba don kati na biso. Tangu yo zaka likambo ndeko na yo azo sala yo po lingi kaka o sala ngo esika ekoma kamabe esika ekota ka jalousie sepela na oyo nzamba pesi yo. Hallelujah. With everything that you do, when you become to put things like envy and jealousy into these things and start to look at outward things for force, it will not work because that's not what God desires us to do. Est-ce que nature pezo te ya biso te makambo ezoleka na sena moyi eza oye komamaki na Bible so to tangi Matthieu alobaki bilembo tango to komo mona bilembo oyo to comprendre que notre Dieu azana nzela yaya ata yete lelo liwa ekomi na ngolo kola soke loko nini ebongi biso to zala kaka ya kobongama ebongi biso to sala kaka malamu parce que eza recommandation ya Nzambe. Hallelujah. We need to understand even if Jesus is not coming right now, he is on his way, so we need to be ready and prepared for this. Botosi eleki kotumba mbeka. Bien aimé tango za muta botosi tango za muta koyoka nzamba lola aosunga yo tokomi na tama be tokomi na ta ya pokwa oyo diable si atelemi azoluka banani oya koiko ke na bango. Bien aimé kotala te soko moni likambo yo lobike apwa ni likambo esalami ebongi fale kokisama parce que maloba na nzambe kosaka te. Hallelujah. We have to understand no matter how you feel about something, Jesus will come. Whether you think it's now or not, the word of God will happen. Prière na biso fezala kanzambe. Tango koya okuta kondima kati nanga. Ezeloko moto salela effort bien aimé. Natali video ya pasteur moko azote ya liboso a cher. Pasteur ayoki ka mutu pasi akweya kufi. Ngana yo nzamba zotika na bomoy. Eza na projet moko bo nzamba za lango pona biso. Eza te biso toleki bango. Eza te biso toleki bango. O nyonso biso tozomona balobaki koya yango ezoya. Boloba ya kaka kote ya batu Jésus Christ revient bientôt. Tozane lo msu ya kote ya te soki yango te. Hallelujah. But that's the thing, we need to understand that we don't know when our life is going to end. So we need to pray to God to let him know that when he comes to find the love that we have for him within our hearts and for us to be accepting of his grace, or it will not end how we want it to end. Bien aimé to ye kola ko sa malamu to ba Saint-Esprit asunga biso. Tango zui idea ko sala mabe, molio mo santo azala kati na biso fa rappeler que o yozo saleza mabe. Meti yo komi na point ko bo mandeko na yo. Et to komo comprendre bilemba suka esi e koma komonana ezala ngo ya sikate ezali likambu pete ya koloba soki nini ezaka likambu tango moni yango. Prépare-toi parce que Jésus-Christ revient bientôt. This is why we have to prepare ourselves because Jesus is coming and he's not just coming, he's coming soon. Yesu Masia azoya.
Yesu Masiya alingi biso. Azana posa mutakufa na masumu na yete. E soki tolobi pe Yesu akoya na yete. Liwe ezali bien aimé. Litomba nini ba peso nyonso ya sena moi oyo. Lobo kotino bokonzi ya likolo te. Bakote ya biso ba voiture. Ba voiture ngana lobaka. E bongi biso to luka nanu bokonzi ya likolo. Hallelujah. This is why we have to look to God in no matter what we do, because in the end we will aim to get to heaven. Tango biso tozo luka bokonzi ya likolo, bibelobi babiloko wana nyoso bakote ya biso ekoyela biso lokola matabisi. Siko yo ozwi na ona bokonzi ya likolo te, on dirait nano sombi te mozala posa bachelo matabisi tambola bongo te. Hallelujah. This is why we can't understand. You cannot wish for something to happen when you have not put the work in for it. Avant yo ba peso matabisi ebongyo somba nanu toza na condition sika na onzamba pesa biso to luka liboso bokonzi ya likolo tango biso to luka bokonzi ya likolo o nyonso etikali elanda biso lokwa matabisi me biso na to sombi te toza na posa ya matabisi tika nzamba lola vraiment asunga biso nzambe interpeller ba penser na biso liboso na ye penza parce que ye aza na posa mutakufa na masumu te. Hallelujah. This is why we need to drift closer to God, because he does not want anybody to die in sin, and this is our opportunity not to. Hallelujah, alléluia, alléluia. Bakoye kote ya biso bénédiction, bien aimé c'est bien. Tozala béni. Bakoye kote ya biso ke no bozala na oyo bozanga oyo. Bibelo bito memelo kote. Toko mema elo kote na lola. To kende lo kote to zonga maboko pamba. To yaka maboko pamba pe to zonga maboko pamba. Hallelujah. This is why if we come with our hands empty, we will leave with our hands empty. We cannot make nothing out of us. We can't make something out of nothing. Yangwana eliboso to luka na biso bokonzi ya likolo. Tan biso tozo luka bokonzi ya likolo. Nyoso wana nde toloba ekopesa mela biso. Nzamba zo senga biso ka bolingo. A partir ya ki rebellion, yangwe koti la biso kozanga kotosa na ba supérieur o nzamba tia likolo na biso ya église. Tozo mona mabe ekomi ebele na église. Ko boma na ba pasteur bazo boma na église lelo ete eza lisusu sikate o tokolo bakene o tokoma kokimela pona oke ko beta lisolo na ngale msu na église na 2 minutes ekomi libanda pona nini diable azana posa abimisa batu na kati église. But this is why we have to understand that the devil has his plans. So a lot of things may not be going to plan because he's trying to intervene, but at the end of the day, God has all authority. Moinya travaya kama kasi ka biso nde ba chrétien to za so to kimimbango to lembi bango ba lemba kate ba travaya kama kasi diable sait comprendre comme na suka sifflet de gelinge beta azo luka ba nanyo yako iko kena bango. Hallelujah. This is why Satan is looking for those that he can bring with him at this moment in time, because he knows the Lord is coming very soon. Bien-aimé to bongama biloko ya mokili oyo ba matériel ba nini esa biso eloko te liboso to luka bokonzi ya likolo tango biso to luki bokonzi ya likolo ya lobaki ba oya ye to zalaka babola te to zala bato apasi te mais na moment oyo ezake to se préparer na moment oyo muto ezala kaka lali lobi alamuki te yaya e bon soko zaki ya kobongama te ezala bato musu bazana grâce na bango quelque soit position na yazali mais na tango asuka zwingolu est-ce que ngana yo to zana ngolu wana yaya. Hallelujah. But this is why we have to understand that anything could happen at this point in time. So are you ready? Osa préparer. Église, prépare-toi. Ezana nzembo moko yemba maka. Oyo tozalaki koyemba le msusu na ba choral. Utundata kudizulu. Hallelujah. Utundata kudizulu. Hallelujah. Hova toto pasi zingi. Hallelujah. Utundata kudizulu. Hallelujah. Nzambe tata songileti nzile zulu. Hallelujah. Tini na kuzulu toto ye na nginda nginda. Bien aimé, toto se komi nginda nginda.
mabele si ekomi nginda yaya eza ntango nga na yo tobongama tobima na badistraction eza ntango nga na yo tobongama tobima na badistraction. It's time for us to get ready and get out of distractions. Babi utundata kudizulu eloko nini tokomema na likolo. They're saying, what is it that we can bring up to heaven? Ata ba pesio nyoso wa Birmingham, ba pesio nyoso ya sena moi oyo, ozuli susu na matabisi ya Canada, yaya etikala. Even if they give you the world, you cannot bring that up. Nzambe ngozolo banzambe sunga biso ete songile tinzila zulu alakisa biso nzela likolo. Hallelujah. The song is saying, please forgive us, Lord, and show us the way to the top. Nzamba lola sunga biso. God bless Nakasi you. o nzamba chaki kati na ngana tangu oyo. Na miniti o nzamba telemi azo beta porte. Eza retard te tangu yo zana bomoy. Bien-aimé se repentir. Bien-aimé zonga na nzela. Bien-aimé tosa o eza bakambi na yo. Bien-aimé banga nzambe. To banga nzambe. Babi eza le bandeli ya mayele. Na kombo na Yesu Masia. Etika tenzamba pambola maloba na ye. To bondeli au nom de Jésus-Christ. Seigneur salabiso ngolu Yahweh. Salabiso grâce kolo. Mukoloko yokuta kondima kati na biso. Mukoloko yokuta kondima kati na biso. Toane loko biso tokoyko mema na likolo te. Et tozane loko biso tokoyko mema te papa. Et c'est le temps oyo ezali biso ndeto bongwana. Ezatan biso tozala na sena makolo na yo. Ezatan oyo tikele biso amour. Yawe na tango tozomona bolingo ezali sute kati na mitema batu. Eza maloba na yo papa. Me ekomela biso te ba oya yo nzambe. Yawe kokani na mutu te. Oza sima malobo pona kokokisa nzambe. Etikate malobo ekoya na 4e terre. Epwe sala misala na yango. Etikate maloba oyo ekoya na 4e terre. Epwe sala misala na yango. Yawe ede biso papa. Molio mo santo sunga biso. Cher Saint-Esprit aide biso. Parce que yondo zanzambe. Koloba ki ozana droite papa. Et pona koeba ko interceder pona biso. We need to lingi help na yo. Yonde sunga biso papa. Na kombo na Yesu Masia. Ete soki okoyate yawe. Na ebike kolo. Bomba biso pesa biso makasi. Ete yako umela suna sena makolo na yo. Na kombo na Yesu Masia. Tobeteli Yesu ala maboko paska za malam. Na ebi ke message oye passe kati na bandaku na biso. Eleki paske nzambe azana bomboy. Bien aimé siko zali. Yo yebisa nzambe pesanga ka mayela kobanga yo. Yebisa nzambe pesanga ka makasi ya kobanga yo. O nyoso tozomona na sena moi oyo. Etake ba na nzambe to panike te. Etake ba na nzambe to tia misu gauche droite te. To lobakaka ke malobo Yesu alobaki. Malobo nzambe alobaki ekomi kokokisama. Siko biso komona ngo kokokisama. Eloko ni tokoyoko sala. Il faut to milengela. Pote temps ezali susu te. Balobaki ba faux pasteur baroya. Ba faux prophète bakoya. Nyoso te bazo ganga kombo ya Yesu. Bazo loba Jésus. Ba okota na bokonzi ya likolo. Nyoso te bazo loba kenga na sale la kanzambe. En réalité ba sale la kanzambe. Ete bele bakoti na ba misala malamu te. Me biso toyebisa nzambe asunga biso. Abomba biso pembeni na ye. Tokweya te. Totala gauche droite te. Parce que trompette pe koyeko beta lelo. Trompette pe koyeko beta lobi. Ngana yoto kozala wapi. Et les 10 vierges. Bazalaki pena bazalaki 5 ya maele. Et 5 ya zoba. Et te bazalaki kosangana kaka. Bazalaki séparé te.